Tala biso na tele24live.com ezangai Julie Poyalama Olivier Bolia Toronto Canada ndeka tolobaki soki ba sujet ezali tokoya pona kolobela ba sujet o Italie communauté na biso o Italie mboka na biso, donc c'est ça oyo paza na makanisi ya koloba tokopesa na bandeko na biso ba congolais okoki kobenga na numéro na biso ezali wana 001 416 877 0966 soko bengi na 416 877 0966 okosala nini tokoyamba yo pe okoleka olobi makambo ozanango. Donc nzamba pambola bino nyonso na ndenge bozotala biso na ndenge bozolanda biso ba sujet nyonso oyo bozanango bokoki toujours kobenga biso tozali wana pona koyamba toko programmer onde na lobi ko banga te benga le kaso za ba makambo koloba olobi mais na ndenge tozo soutenir bandeko na biso ba congolais tozali na ba boutique ba store onde na koloba o ifungwami tozali na Blessing supermarket oyo ezali store ya bandeko na biso congolais oyo bina kufungwama na côté ya Markham na Lawrence ba obazali na posa kosomba biloko ba congolais ya ba africain nyonso okay kuna okuta ba kwanga ba safu ba fumbwa ba pondu makayabu ndakala donc biloko nyonso même biloko ba camerounais ezali miondo bobolo ndole tout ezali okay osali nini oko zwa biloko nyonso oyo zoluka. Donc benga na numéro wana oyo moni et s'afficher wana et puis okokende kosomba biloko na yo calmement. Nazo insister susu pona bandeko obaza na posa ya ko intervenir numéro ezali wana ba ope bazali na ba idée nde na lobi sur le plan social, politique, éducation, religion au bengi biso to sa nini toko programmer yo. Donc nzamba pambola bino nyonso lelo tozana sujet oto lobela lelo ya motuya donc kosala émission na ndeko na biso Alain Kindeki mais tolobi to koleksango boite puis to salaki émission na mikolelekaki sur makambo ya ba couple ba nini ba comportement abatu alors to linga pe to betela ngo c'était lelo ba ope bazana ba commentaire comment na se wana to tanga commentaire na yo nazozo mbala moko ndeko nga Olivier Bolia. Bonjour. Bonjour maman Julie, maman Booster, merci. Kozala na yo na plateau ndenge toloba toujours awa esika boyambaka batu nyonso bokipaka esika bauta te bokipaka te ke aza na mbongo aza pauvre aza moyibi asambelaka boyambaka batu nyonso e ezaka toujours plaisir kozala. Voilà, okende mbambu na sujet totie sujet na biso ezali wana est-ce que na diaspora batu ya maladie ya mutu bazali ba o bazala bato maboma bato donc nde na lingala balobaka mais na ndenge ya li français balobaka bato bazala ba problème mentaux ba problème oza ya mutu. Est-ce que tozali na bango na kata diaspora parce que biso mingi za sujet mo eza tabou bato balinga kolobela ya moté ya moto beto betela mo c'était mais ya mutu ezali sujet autouti ko sala na papa Alain sur escroquerie ngala obela mo escroquerie parce que bato oyo ba bengaki papa Alain bazali ba tomber ba victime ya bambongo oyo ba kotisa keza kwa pyramide donc okotisi mbongo na deux personnes $2000 ou memi de ba koti oyo lié okuna donc ezesa neti ristourne toko ba neti likelemba alors et osala ke ba groupe ya bato mususu o ba kotaki ba lié baza plus de 100 et quelques 100 selon bato ba benga biso ba 194 personnes au bakangami baliete mais selon maman oyo a intervenir que lui ça 105 et quelques. Donc moi
contradiction ezali mais bref bato wana tout balie te sikoyo kosala ke bato oyo baliaki te baza bato ya bikolo mosusu bajamaïcain oyo bandeko na biso bacongolais bamemaki na bahaïtien sikoyo bandeko wana ya bajamaïcain na bahaïtien bakomi kolanda bandeko bacongolais komenace bango bamisu bazwi bamenace mpona bana na bango mwana ne ya liboso balingi basala ye mabe oyebi kaka bikolo mosusu baneti biso te balekisaka makambo boye te donc ekomi bamenace ke bakoboma babilo mwa ndenge wana nde mama wana mosusu Nathalie aye kozwa car na ye voiture na ye ateki po akende koregle situation mwana ne azala na kimia mais kobanga parce que aregle situation ya bato nyonso te bamisusu kaka bazolandela ona mwana bakomi kobanga kobima yo koloba nini pour la situation en tout cas minga oloba encore une fois merci na studio Tata Raphaël na bato nyonso basalaka awa voilà donc c'est vraiment mawa na tocha biloko na contexte biso toza bacongolais biso moto yebi lisola bindo nde elekaka ndenge baescroquerie wana esalamaka ou bien faillite nde bango bazobenga yango mais bato baperda bambongo bato ebele baganya emene ya mema victoria na poto na mbongo wana mais bato ebele baperda bambongo ebele alors etika mwa cicatrice moko na mitema bato na imaginaire na biso collectif biso nyonso bacongolais so toyoki likambo bapyramide na en parler parce que nazalaki wana na fani nazolanda ndeko wana mwasi oyo azalaki neti instigatrice yeloko wana et puis na reparler na anecdote moko ya vie nanga moko personnel ngambo mpe comment biloko wana et puis na reparler na spiritualité ya pyramide et po bato ebele bazomona kaka babengaka pyramide ne toyebi ezala na Égypte non donc so totali neti biloko lokola Rose Croix banini bango bakroyaka ke centre ya mystique ya monde ezalaka pyramide donc eza babiloko moko te tozwaka kaka lokola ndenge bato mosusu bazwaka makambo na loyenge baza initie te batanga balivre te bakota bana spiritualité moko ya moke baza mpe na chrétienté moko ya moke donc bazokanisa kaka babenga yango pyramide mpona nini parce que pyramide ezali pyramide ya Égypte selon bato basalaka na amorque ancien mystique de l'ordre de la Rose Croix mpona bango eza centre ya makambo yango namonaki Yesu ntango abotamaki bakimisaki ye na Égypte selon bango Jésus akendaki kuna kozwa bainitiation ya bomwana baptême toloba selon bango donc bakanisaka makambo ndenge wana donc tozwaka kaka makambo na loyenge te ke pyramide eza vraiment spiritualité et je parlerai après mais mpona kolona anecdote na ngai mais mpona koloba ke kosangisa bambongo nde mama na lobi yo bachinois basalaka bo to bachinois ndenge bazotonga bausine na bacongo na banini estce na banigérien bazosala ngo kala bambongo ya bapyramide ozomona eza vraiment désolant parce que moi nayebisa na ndeko wana mwasi mpona kozwa 24 000 $, moi je préfère nazwa 1000 ya chèque na ngai na bomba après 12 mois ekomi 12 après 24 mois ekomi 24 000. C'est pourquoi une fois na kota na babiloko moko d'abord eza illégal parce que les pyramides j'ai oublié les termes anglophones no babenga ngo et eza babiloko ebele tomonaki Murdoch na New York oyo na makambo babanke oui bakatela ezoki prison la vie akufa la prison voilà donc maman nazoloba ye pas à Murdoch azoyeba te eloko l'état alingi te soki olingi kosala investissement oede biso na nini biso ta mosusu toza na kimia na biso na tozwa na Jésus Christ to oede biso na nini na mbongo ya moyibi mbongo ya moyibi te système ya illégal interdit oyo Murdoch akufa nango na prison bamama ebele soki obeti banini bascam babiloko wana yango babenga bascam bato ebele bazokroupir na baprison parce que bakendaki bazwi na babanke oye banini bazozwa bambongo ya bato yo koyede nga na 24 000 $.
yobi bon boni maman Julie azana na banque pour la $24,000 ake ne ko baby sa image na ye ake no baby sa réputation na ye pour la $24,000 et bon admettez les amours belé poto aussi 24,000 au salon down payment abanda ko musuku te banina ba 35,000 ba 40,000 et kokiata mo down payment o aider mutu na nini Papa qui olata biloko na bino olata ba Yoshi ba Gianni Versace yango na ke no non c'était eze loko moko mabe nde la bi maman Julie ba pyramide wana ngai na camarade na ngai bienvenue Mavakala BBC akoma millionnaire lelo na makambo mosusu mais jour mo ba ben saka biso pyramide moko boui to koma kuna maman Julie ezali makambo spirituel bakuma biso to signé ba contrat ya qui est ondimi qui est utilisé na otanga komba ya église mystique en côté mais ezaki ya mbongo pe ezaki ya mbongo mais sous-bassement na mystique ozomona bino batu bozomema ba congolais bosalisa bango bozokotisa bango na bakibiloko kindoki mystique tant mususu ye mama wana ye ne azamuta bisala mabe biloko wana salami na bato misala mabe yango ba bi pyramide ozomona basobe bango ba scam ba nini ba komo belé na mboko ba lingi kutu bango te ba biki soki ezaki business edakada pourquoi na mboko ba lingi bato wana te c'est parce que eza business te ezali eloko moko eza attaché na satanisme na moyibi na pourquoi esukaka kaka ba mama tokola na Kinshasa ba mama ba osali kelemba combien de ba mama oyoka mama Ariette na mama Philomène ba sola asote ezarani eloko kaka yali kelemba bosala yango te bosala biloko wana te ezali ya satana ekabolaka batu ebomaka amitié ebomaka famille voilà eloko na kokoloba parce que moni langage te komi o allié ba célébrer ya bazo ba la célébration est-ce que on a célébration bozo célébrer Saint Satan bozo célébrer Saint Muyibi bozo célébrer Saint Ninoana bozo célébrer c'est du mensonge et puis obika congolais so abandi lokuta kota français ya lo moninga na linga lo ba mingi lingala parce que so monika muta ya banolo ba français belé soit azandoki soit azamuyibi soit azandoki tozolo ba lingala yozolo ba français donc non la tsake ozoka tsake yo obuba biso obuba mutu moko te biso beto ba français mais to biki na Congo bato moko boye ba komisa français langue de l'escroquerie langue des voleurs sora hier monsieur madame bani aye oyiba yo na mutu utaenda lingala ba yanki aye koloba mamba solo mutu aye ba français po ya koyiba na lobi te ke to boya français c'est na bete solo français lobi te na ni na nga Facebook likambo français oyo na lobaki ba na mingi po to continuer na mingi mo so mutu aloba français ba kanse ya za bien mutu azoloba lingala ba monene tatanga te voilà oh ba ta sagesse mayele na bamboka biso bazali na ba koko na biso na ba province ba loba munoko na ba me azana et surtout que mutu azoloba français tant biso azoloba lingala français on peut mabaku donc voilà ça que langue il y a manipulation. Et tout ça, on connaît. Et c'est bien que le sujet les maladies mentales, on va parler de beaucoup de choses. Mais il y a pyramide, biloko oyo ebiso zaki banana je me rappelle et ba madova to zai ba mike ba 18 ans ba donc et salema ba mela batu mbongo na université papa biso za prof na campus ba beta ba prof po ba mbongo ekangamaka ba prof musu ba beta bonza prof mo tanga kombo ya ete apo papa mutabeta la biso solo abi ba étudiant ba mbongo na bango ekangami na madova na soki bindo ba kanga ba prof ba zai rapide te ba beta ba on étudiant mi ba beta ba ba zo prof wana na droit na faculté droit ba longole bilamba ba zu kaleson na ba teli bo so faculté ba komi kombo donc ezaka trouble mo pa makasi ça na série ya bindo donc kando lobi ba batika na ba choc wana ya escroquerie wa pays mobimba to tika na choc wana sikoyo ndengo beti c'était awa bande kona biso obaza awa avant kutu makambo yo régner ba escroquer
président Jean-Paul Dikai aya tobenga qui a expliqué makambo pyramide et toyoka ba soupçon ba benga biso to bengi président Dikai expliqué abike bas a préféré ba kota ba biloko ante po suka akama be ba conflit ba misusu mona mabale panzani pona likambuka ya ba pyramide oyo. Et surtout, on va parler de la santé mentale de Koïdika et Aza Moto Akoli. Au moins, de Koïdika, il bon Akoli na papa Mongo Boya Moussala. Papa n'est directeur à Sala Moussala, à Yebi, et Kolamkana Tongo, à Yebi Koko Tsabana classe, à Yebi ko surveiller, devoir, bani. Alors, tant à son mona que bâtiment Koboye, bazan esprit à papa n'a été, balingi Moussala te. Balingi, qu'on s'enrichir vite. Parce que il faut dire la vérité. On voit ça sur TikTok, on voit ça partout. Les Congolais, balimba comme riches sans travailler. Oh, sur Otali, papa ba Idikai, na papa ba Mr. Belé, na biso mobe ba jeune alelo. C'est le travail. Moi, parfois, j'ai 2 travails. To solana ne rolanga ale kinde ke au moins c'est allez na osa elo roboé. Ozomona. C'est le travail, c'est bosser. Pas d'abord na biso te na baloyenge bakanti ke biso. Non, biso tant bino ozo mela masanga, bozo finganga, bozo loba boye banini, ngata msuna na ndako na sala bulomo boye, tamsu muta Félix abengi nga Olivier nini Félix alingi kaka yo, bani bino ozo finga. Ozo mona, bozo lala. Donc si on est dans le binet en 2024, si on a kini kuna na ki osa musana bolo bani Olivier bozo lala. C'est ça la vérité. Bindo wana eza cicatrice. Nga ton na yaka poto bona tali ba loterie na bi bato ba ben ngol bindo. On est yo beta bindo terabi. Bindo loterie. Parce que eza cicatrice ma kasi to tika nango. Alors ba mama oyo oboyo ke la mibali te oboyo ke sa mibali na bino soni na Canada parce que mingi makamba ba restaurant wana eza ba mama mutu ba yaka nango 90% du temps. Ba mama boli bo sambisa mibali biso pona ni. Poni basi lelo boko mo sambisa mobile. Oyoka ba kasi yene moi si Olivier te mais à côté na makamoko boy ya escroquerie. To makamoko yebi bien te, to makamoko maîtriser te. Non. Botiko yo que biso soni. Biso no linga tant biso bino ba mama bolo ba ke Olivier dans la tort et ça biso bien to changeaka. Ya mona peut-être ba mi bal ba ko mabatu malamu parce biso tozo ba critique bino bozo ba critique te ba lobela no mama tika muyibi o te ngala zo luka vinanga ngala viba lukango bongo te viba lukango na loenge te viba lukango na bambongo batu te viba lukango ok otangi classe to fungoli business vraiment légitime ozote ganeti na moni présentant qui comme ni super blessing supermarket tablo wane azote kana babiloko na tout ça mais na koti na kati na tali babiloko mais chiffre d'affaires ekoza la ba 300 ou 400 000 dollars mais yo si ozo zela 2 ans ya ba 1000 batu ti mutu mo kufa pour le quoi bon ce mutu mo kufi j'ai confié. Alors non, on veut que bateau bazon à la idée que Moussa tous on a besoin d'entreprise le quoi la blessing voilà tous on a besoin peut-être quand on a entreprise ou ya technologie to quand on a makamarote kamai to te kana makamba construction aussi il y a beaucoup d'argent na mona moi c'est moi ya camerounaise aux États-Unis IM to as un inspecteur sur y a ça la ni ma construction na mission à l'EFOCA moi c'est moi millionnaire bo ya ça ma surtout ben bien pe awa ba kota ma construction voilà ma construction il a besoin ma likele mbate parce que oh déjà trouble tala batu ba comme kokima bana bazo bata mapona nini ba ke ko associer batamboka msunde na lobi ba jamaïcain na haïtien alors maman keba na yo tika biloko wana bakili kelemba keba na yo nalobi te koza muyibi na bitika biloko wana tolinyango te président Idikai ya boy ngai kutu nazali plus munene koleka président Idikai po ngala za monde entier donc tika biloko wana tika ba Congolais Canada ba fanda calme wana comme instabilité côté yo ko bonsa biso na mo alikele to ya poto ala mo alikele
Makambo toujours ça là, oh yo yebite tout ça là moi likelo. Laisse les Congolais tranquilles, ba construire ba usine, nazo mona ba tebele maman eve kuna na écrit, nazo mona pe ba bazo ça ba construction na Congo, Toronto City na mona moi publicité bazo teka ba lopang. Ça ce sont des grands projets, des projets sur terre, taba projet yo moi si yo sam sa mobile tamsu, mobile ya komo ka soni abi eta Olivier Bolia, garçon ana azaka honnête mon kilimombe, yé lokola côté lioté boye, ta siko to aba miyibi. Non. OK, c'est ça. Donc c'est ça, bingala on peut ça conseil la bateau bon ça biloko a bon moté parce que déjà to beta que c'était la makamwana na président Jean-Paul Dikai a lobaki biloko ne bota ka ba trouble pesant en légalité. Donc ndenge na suka maman no ba boîte za ouverte, ceux qui ba boîte za ouverte bateau balingi déjà bateau si ba escroquer ba mosco ba ya sou ba côté sous eza na ceux qui ont célébré maman célébrer que oyambi yezoti ki makambo ko célébrer bozo célébrer bambonga pam pam bambongo bafuta na musala okene éviter ba musuba za ba 25 000 wana na mois moko yo loza yo fungola boule okene classe o développer ba skill asika obeti na Google bi what is the best 10 paying job in Canada et ko peso ba job wana yo siko ta la diplôme ozana nini faut bakisa pour comme na niveau ya 10 best thing job wana yo fana ndaku obenga batu ngaku so benga biloko wana na nga boya biloko na yebso ka mama na sala tout passe le bilongo la raisonner ka bindo bah je sais quoi ba bindo na ba mado ça c'est manque dans eza bato bazanga mutazana mawa so azongo sa eloko otala bi weza ko de ba Congo eza ko créer problème et puis on a suivre interview trop de confusion. Donc on voit qu'on sent que c'est pas vraiment toute la vérité. Na bengi menteuse te, na bengi mythomane te, na bengi perverse narcissique te, mais na monika qui cohérence n'est pour l'avoir emprunté mon ayo, il y avait pas de cohérence en cette histoire. Mais tolini ko juger te maman kata biloko wana to ke na makamususu. Voilà. Voilà. Donc ndenge za to kemba mona sujet na biso ya mibale. Est-ce que, parce que tout le monde a samedi ou dimanche, si ma cambo ba couple mingi, ba tout mingi, ba zana ba problème, ba comportement ya basi, ba nini, mais si ko biso, na milieu na biso ya communauté na biso congolaise, to considérable ko anate. Au moins même sous mutu azo ko se conduire bien te. Azo se comporter bien te, au moins ba te tika azara ne kandenge wana banda bomwana. Babiloko wana ko koma tina katsa ba couple basi misu bazo se comporter mabe mibali misu bazo se comporter mabe mais batu bazoye bateke batu mingi bana ba problème c'est ça yango siko na baki to continuer sujet wana okolo ba nini pour sujet autour en tout cas c'est ça sujet on na landaka ezana kwa obina ngai la santé mentale wana na cadre chikte mais na cadre ka ya ba recherche parce que na yebo comprendre que pour vivre bien à Mokili, il faut y avoir genre, il y a tout nini bazara na Mokili. Et mingi to silikaka parce que moi je suis la salingabo, mon bali la salingabo. Mais est-ce que au tala parce que chez nous on nous dit quoi? Oh solingo bala, ça la teste à sida, ça la teste il y a groupe sanguin. On s'est dit, oh non, ce gars, il y a donc vous en avez bien. Mais tout le monde a fait que le couple a divorcé, oui. Ou bien parce que problème, il y a pas seulement divorce, mais un problème car on a un ménage là-bas. C'est-à-dire que le problème n'est pas les groupes sanglais simplement. Les groupes sanglais, Zakaka, pour la production à Bana, Babylone, pour éviter que la maladie génétiquement et l'anda. Mais biloko bomarama mingi pas là ba relation na musala na société ezali ba maladie mentale. C'est-à-dire que nous avons des chéris, nous avons des bébés, nous avons des amours qui souffrent des maladies mentales. Nous avons des collègues, nous avons des patrons, nous avons des employés qui souffrent de maladies mentales. Donc c'est quelque chose qui est connu
qui existent dans la société. Il y a un moment là même dans Bamboko, au moment là, Moutouma Abomi Moutou Bobo, à qui n'a présenté. Pour un nini, dans la cour, Abomi Moutou, juge Albi a les cas, il faut les cas d'évaluation psychiatrique ou psychologique, tout ça. Donc, on va évaluer, le psychologue, le psychiatre, il faut comprendre d'où parce que pour il faut être capable de loko na sali za mabe et loko na sali za mala. So mutaza même incapable ya osa jugement ya bien na mal. Bo sambi c'est siko obomi mutu. Yesu go hôtel binoka bazo comprendre que ko mutu ezali interdit il y a société. Donc ça c'est juste un exemple pour dire que il y en a beaucoup, il y a beaucoup de malades même non quand est-ce qu'on a makambo il y a des nymphomanies. C'est-à-dire, Basio, Otomi Balio, on a pour ça sexe tout le temps, sans raison. Vous comprenez? Moi, j'ai eu des amis au bazar de nymphomanie. Donc, au bobeta masolo, à comment écoute, moi si mon babala, à comment bimana boinae. Oui. Ah, ça bella. Kofinga kaka tende bo mesana kizengi ndumba nini aza muta maladi teza bon molimo impudicité wana ke la spiritualité médicalement parlant c'est la nymphomanie c'est-à-dire pour ça sexuellement ko et si la raté il y a kaka bongo donc fanika bon il faut et puis il faut rencontrer satisfait aux hommes là de zateka que arokene amilali adlaleli coussin parce que bon mettez il faut à ça. C'est une maladie mentale soignable. Donc ba soigner so moi ça bon azali ole ba ba finga que moi so avant d'anda mobali tenanda mobali ka mon côté il faut ça bon ata 2 3 4 5 6 non donc moi na donc na place nymphomanie il faut ça la sexe aux mobali na été ata mobali na été ata boy ata patron ata ça ce qui est il faut ça là et à quoi ya peine inceste parce que azana ba besoin moko boy mentalement ils ont tindaillé. Donc ce n'est pas elle qui kakaboé non il y a quelque part na cerveau naie moi loko moko ezali ils ont fonctionné bien en matière sexuelle au ezako pousser à ça là-bas acte wana n'était par compulsion comme on dit donc pas forcé obligé. Déjà, exemple, mon a frappé bon pour mon dimension, un problème mentaux, tout ça. Donc, c'est belé, mi balé belé, au moins, mon balé, mon camarade, tout le temps, va convoter les lots, la famille, na bango. Abimana, et puis, na copine, na 16 heures. La copine, na qui, on a 23 heures, faut copine, moussou soyez. Yo ça sexe n'a pas si aller dans mon colombo donc aux hommes donc yo na le roi aux an cerveau moko normal aux hommes on est impossible comment on t'a couché donc même moralité na yo lingati on le batate 24 heures ko kamele lokaka na kokati aux hommes là ce sont ça aussi les formes de nymphomanie masculine. Tu vois, des gens comme ça. Et ce sont des gens qui circulent, qui se marient à Robala, yo, à Robala, mais à traité. Alors, il y a la katanda, traité. Dégâts siko ya mo ba misusu o baza traité arobi même na mwasi il y a disons camarade mwasi na arobi même na mwasi abimi na camarade mobali na donc babiloko wana parce que baza traité mais ce qu'on a communauté na biso babiloko on n'en parlait pas et comme je dis certaines personnes sont mes amis, c'est-à-dire que on a yebi kazan info mais na yebi pe que dimanche azobala. Nous sommes là.
Et puis, na moni pe moi si na pas zo ibsanga camarade mobile re dimanche ko yinda tozo bala il faut sala yo ko sala rôle boy mais ngala mutemba la ngala ebike mona mwasi ake bala na nefo na épargné bino ba conséquences tant il y a qui après il y a. Ça veut dire que il faut tous à la base, tout le monde se développer côté sociologie, na psychologie, na psychiatrie. Il faut tout yeba société zanengeni, tout yeba psychiatrie, la tête des gens est comment, tout yeba psychologie, les gens fonctionnent comment. Ba bipolaire bazali. Po bazaka bu fana eboye, bozane bo partager ndako. Copine boka mukomo bo asengi opesanga sani no wana na lambelo c'était na chai biloko moko pona ba paya boy akangisi enemi desmen no sote omoni ka muta kota auti musala po akoti na champ musope moi sa mobali mobali a sola ne sute so aye kaka boy bu a côté à Soukoli à Fandi à simbi téléphone à Soli à Sisi à Lali après 3 semaines bou au moins quand on est libre donc voilà et donc asili ka pambara donc eza ko ba kim ne ba na Congo ba bengango kimpi mobo côté le bou osili ka ndengona donc bazala batu bazana problème il y a ko tout le monde nini il y a qu'à mettre quantité suffisante d'émotion dans les camps. C'est-à-dire que si on a bêté un bata, si les cas pour un bata, c'est pour les colonels zoki. Donc, bango siko les camps, moi que cause à muketo à monene, bakocha quantité d'émotion, moi que belé et les qui même les cambo bazo vivre, ton souffrance, ton bonheur au bazo vivre. Et alors, tant à côté et puis s'accompagner en autre bien paranoïa. C'est-à-dire que linga ngate ça raconte nga na moni ngofuma lelo banisco émotion de trop paranoïa et accompagné ba moko ami bendi akomiso auti musala mobali na yo moko ayebo ou bien yé à côté la chambre bana fani na allez après 2 semaines 3 semaines azoi no mona est-ce que siko yango kasina lobi babilo kwana e bandara déjà des ne baba petite enfance donc déjà moi na zokola okoye ba déjà que moi nous a comportement malam to moni biso sko na bamboka kuna ba aider ba peut-être pepo na ba moyen pour au moni awa ba détecter ba biloko wana na bo mwana en bazo travailler na ba enseignant mwana bazo la comportement mwana ba mwana te niveau zo kendeleza bo te faut ba luka ba spécialiste tout à fait ozomona alors ba spécialiste ba ça ni ba ko aider ba parents bazo travailler titi mwana ça nini ba aider ye mais ce que biso ndenge to titre wana na diaspora ba tu ya maboma bazali ebele tout à fait effectivement bazali ebele parce que ebele ma bala mingi zo kufa bazolo toi divorce na diaspora africaine et congolaise en particulier et ça dû il y a ignorance sur la santé mentale des partenaires avant même que moi je pense que sorry to sali pyramide ne bango ba pyramide ambo ya bango ya batamolili mais ya biso ka pyramide ka pour nous expliquer donc soto bandi santé mentale si mandé ba problème ya koyoka na bambongo infidélité puis on est après beaucoup de gens ne savent pas sur la santé mentale de leur partenaire. Or, ce qui se focalise, peut-être au Sungana, au bita chéri, yo, osa bipolaire, mais il y a C, toza bipolaire, il y a makasi, toza nympho, toza boy, osa mona, pour nous retrouver la solution bien avant. Na hebi pour na beta c'était de lobi wana que batebe bana ba santé wana stu na diaspora zana lisolo moko mama moko mo kandeza kabo mubala ke kin ayoki soupçon ke mobali ndenga kindai na Congo kuna abimiso kina fille na kin
Parce que quand de famille ba benga to moni mobile no kutale kaki awa te boy mais babi ke abimi na fille moko songolo moi si place azaki e mobile ai abelingi so ibarate mobile a expliquer ndenge nyonso abina tikali ko bimate na mutu yabi te loko bandeko ba yebisaki eza solo yo bimaki na mwasi mobile a bondeli famille po avanda na mwasi ne afuta na ba mande nelo kwa yebite mwasi a boya alingi te abenga na mobile akei abali mwasi mususu vous comprenez mwasi wana tikali aye kozwa mobile mususu mobile wana zaki pe moi bien mobile ka soupçon à vérifier te a bengani siko na ka wana parce que bat ba yo ko mokoloba mende nini yeka ba yebi so kali kambo vérifier te o kangi kanda o bengani do neti des fois ti atikala pe bongo a balate. Bon, enfin, premièrement on a le bac je suis pas expert, c'est-à-dire que nazoba makamna tangate za ba recherche personnelle, je suis que ça comme un coach, quelqu'un qui a ça ba recherche. Mais et loko on est lobby biloko nyonso ezara détectable en enfance. Yango to parle toujours na éducation à bana les deux parents. Oui. Biloko nyonso personnalité. Non, d'abord personnalité na bino ekoki ko influer sur ba maladie mentale ni bana ba reso. Parce que tozara toujours na biloko moto ekitela biso misusu eza génétiquement par ba gène biologie tout ça misusu ezali par psychologie comportement ndenge ozo se comporter ndenge papa traitera mama mwana azomona siko bana ba choisissaka ou soit alingo jouer rôle ya papa to ya mama soka sepe na ndenge mama bazo traiter mabe tamsuzo akomi na peau ya victime et azo développer sikoyo au fur et à mesure que il faut se défendre à karaningo lobby donc logo soke y a des amuke y a zo maman langa nyoka mais papa zako nyoko la mama akomi ko se défendre ndenge na lobby ba et ça dit que azo tia ba quantité émotion ya malamu te na likambo et comme il camion ça comment traiter na likambo munene na muke azo traiter en ndenge moko. Imagine toi une personne comme ça aye na libala pour naye papa naye anyokwala mama donc il y a eu les libala pe guerre donc baba konyokola ngati. J'avais une amie américaine hier biton bakola bazara mais ce veto ta non na écran kuna moi pub mo comme qui bon tozongi pas de problème donc ne oyo ezali pona bat oyo baza pour ça somba babilamba banini ba saka basi ba sapato même ba mibali pe soko za pour ça nango au contacter biso na numéro ezali na vidéo comme ça to ça nini toko satisfaire ba besoin na yo obengi biso na numéro wana oza na vidéo so lingola ta bongo ndenge na lobi olati bilamba ndenge wana ba bilamba belé ezali ya basi ba robe ba perruque donc contactez nous to tient en contact na mutu azote kam voilà monsieur Olivier Bandoloba. Oui, la zoloba qui est donc toujours une enfance toujours. Donc aye na liba lokwa maman papa na nyokola kiye yepe soka ina ndako libala akonyokola non aye ko ça revanche donc aye ko se défendre voilà donc oza moi si moko boye que olobine kalika mote ozokosa te nakangio ngai parce que tam sou papa na ya trupa ngabilo le kate pana mona ba basi musu to mona ba TikTok ba za tu dois donc ça dit que c'est normal, c'est nous qui créons nos propres monstres et na ba monstre nyonso il y a santé mentale, il y a aussi les pervers narcissiques on a beaucoup sous qu'on démon. Donc, yes, il y a mythomanie, lokuta, gaslighting, donc, animal, comme tu as au téléphone, au radio. C'est comme Moutabon et au Bali. Mais ce que Batabon, ce que est Yango Tolobi, Batabon est déjà Boana Moutanding,
na kati ya famille, il faut déjà aider. Non, mais il y a deux sortes de maladies. En termes, il y a perceptibilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui couvrent. Au Babengane, pervers narcissique couvert. C'est-à-dire que Soraza n'a pas de nyoso. Ça bat mon sous au garage. Soraza n'a bino, maman Julie, papa Olivier, mais soit qui est dans mon bali, guerre bitumba. Mais na public mutumo wa mona etege a sali dégâts a fini peut-être bien mais il faut vraiment éveiller en matière psychologique. Soki bapaya baye ya lamba biazaka gentil so bapaya baye. Mais c'est ce que je suis en dit. Ya on azo batsela o. Bapaya soki baye. Okomona poto zo ba masole bele. Si. Akolamba juwana ka sombi ngombe, alambi biloko, batu eba koya. Ba moni pa ke mo so samusa. Mais bapaya so ba keika ka ma mobile kendo lamba fufu yo moko soko bolia magdo bolie magdo soko mo masolona mi babenga parce que ngala lambela kayo nga o lambela o te kota lamba magdo lamba fufu no semulu yo moko soki okende ko somba magdo o sombi donc kotinda yete. Mais c'est une maladie mentale siko yo o mobile azo se pene ndini ni so bapa ya baye asala gentil wana ko lamba akosomba table bangomba cher parce que le pervers narcissique tient à son image. C'est quelqu'un. Et puis ça passe pour bon dimakasala asala. Mais parce que preuve exacte asala ma beka sobotika li yona mubali. OK. Devant le public, personne ne saura que cette fille ou ce garçon est mauvais, il est brutal, il insulte. Ngala sina yoka batindeli ngai audio ya mutu azofinga mwasi na ye nini ya mama na yo soba moko boy nani mena biso so na biso garçon yo ni matin. Mais quand il est ba porte ba fenêtre kangami aza mutu mususu mais soki lelo balobe ke oloba ke mutu ana sa makamwana okoboya même yo okotela. Donc c'est voilà ce qu'on bazar ce qu'on couvert donc agence net espion donc oui habiter tout ça la makamwala. Donc mais c'est une maladie mentale, c'est une obsession, il y a moi, il y a ego, il y a nini et ça aussi dû à enfance kaka et puis babilo monsieur c'est ça que mutuana aza atala kaka yé. Donc, azana image moko surdimensionnée yaye. C'est comme ça dit qu'azana kito autant sur ma cité mais yé na monde ne wana liboma ya mutu ya zo mona na leki ba finio sa Toronto la kitoko. Yé na monde na liboma ke no mo boulone ya sala ba futa ke so $16 à leki biso. Donc, au moins, la moutou bon na habité sur son mona yé na fête ya ba mais à ça l'attitude logo la fête ya yé yé m'tande donc bino boza la scène mais en réalité, il a ça de l'autre côté. Voilà, donc c'est une maladie mentale aussi. Voilà. Mais si vous avez besoin donc ça touche les hommes comme les femmes. Donc vous avez une solution. Et puis les pervers narcissiques ne cherchent pas à construire. On bêtise solo ceux qui mobile à celle donc pervers narcissique tellement que ami lingi ye moko ayebi ko construire eloko na mutu te ayebi ko senga pardon te ayebi ko s'excuser te ayebi même ko senga grave bon la ba couple mususu ba vivre ndako moko ou bien baza copine copain mais moi c'est ayiba mobali mbongo so ko tiki porter monnaie botika $40 hôtel botika 30 a je dis donc maladie mususu voilà ton côté c'est comme la kleptomanie maladie mususu mentale encore gâté parce que okay wana za ngo ala jaga danger a senga te a préféré ayibaka donc a préféré ayiba au $10 oh yo so au sengi 2000 au pesa ye chéri nanga neti papa là bien defsanga de pesa $2000 au pesa ye c'est Alain Kindeki mais si te yali ni bongo te
lisolo yalinga préféra yiba o $3 koyiba wana olobi na kati ya couple mais za lisolo mo bapesa ngai euti na États-Unis mobali na lisolo on a été ba masona ngaka na beta mwasi mobali atika mbongo po mobali alinga te mwasi era ye auti kinsika akende kosala musala siko na États-Unis bato bazana numérique bapesa bango ba carte pour na bana yo uta bapesa bango cash te mais ba carte bana emso po sombela mwana eloko tout ça mais à part ça mobali ande ko kipe po beta bakayo bela bite na lingo bokola bana yo vanda. Alors moi c'est ce que mobile au PC même bon quoi ça ba course si oui bini akende na store ayibi ngomba malili akotisi yango na makolo njoka ba kamera mona kae akotisi yango na makolo ngombe baba ngombe ndeza aboye batie abendi sacha ngomba kotsa lati ba jeep wa milaiwa omona ti ya epe na kesa futi biloko asomi me azana mbongo na maboko. Mais il faut y c'est une maladie. C'est pourquoi la santé mentale. Mais il faut y record ne beba. Voilà. Et c'est pourquoi Toye les locaux tirer sonnette d'alarme sur la santé mentale. Tous les gars mo bat musuba finga même babiso Olivier. Autant mutango zo fingo mo rebike motoyo azali na azala santé mentale normale. Donc c'est dans tous les domaines, même au boulot. Au mon patron mususu azara jaloux na yo alingi te ke yo o mata banini au mon kaka aloba tout ça, ils sont des choses que les Congolais doivent savoir et maîtriser pour éviter que, ok, pas Bokilo, ok, pas Nani, ok, pas Kamara, ok, Nini, oye baka, état, il y a Moutou, mentalement, est-ce que Moutouana, Azana Nini, Azolaksa, c'est quelle preuve, il y a Nini, pour nous, oye ba, Nalibala, Mobali, Obali, banini asungaka famille na ye ça na ba crainte ni phobie parce que ça aussi ça c'est azana la phobie neti au mona mutu mususu soki azana neti na $200 na compte et sikoyo yo ayalinga na compte ne ça pas moins de 200 ceux qui dit 180 a soigné son nengen moko oh nini on ne compte kiti biloko so bien cher nini parce que phobie moko boazana ngo crainte moko injustifiée c'est ça une phobie ozana crainte moko injustifiée que likama moko boyela yo to eloko moko zo banga tout ça ce sont des choses qui font partie de la santé mentale et ce sont des choses que nous devons maîtriser pour na mabala ngo parce que ba congolais balinga moi je parle économie mais bango balinga mabala na kitisko na likamna mino bolinga mabala ekufa parce que toza bata maboma mabala na biso zo mona esimba te parce que mitu na biso tozana ba biloko moko boye eza traité te tozo tambola nango et puis muninga yebite ke yozala boye yo pa yebi oya yote bozolinga te bonini bolinga botala ba psychologue te ba psychiatre te pona bino bazoli ambongo même ata ba pesi yo carte de santé ba big ezo fele la ya musala okendaka te mais vous avez droit que ne peut fonder pas psychologue au beti vi na yo ou ba crainte na yo so zo bango yebisa mobile na obi chéri tokende et pas psychologue ou soit dans la kit au beti vi na yo a ko et au beti ka ya wana ya phobie ka ba msusu pes ko ba phobie pe to ko ba pe ba basi msusu mona ye téléphone mobile faut ka kende so mobile a ke bente pourquoi ça va soupçonner l'insécurité il faut qu'il m'embaume moi il faut ça base moi qui a fouillé le téléphone en tout attends son mobile à qui va là non ou bien bah c'est ça congolaise va sur mobile à 6000 téléphone à son la moto au moins il y a comme loba aoye banze mola siga pas la idée là ils sont là moi si azalaka ozomona voilà so alors allez oh yeah so tabi you so imagine donc parce que
azolinga ke asassurer que muto azawana ke mwasi azana insécurité moko wavanda nango deja banda kala ou soit na eloko mo akutana na passé sikoyo azo se sentir l'insécurité do so mobali ou soit atiki téléphone pour na ye il faut zaka ba makangu ba na kata téléphone de même pe na mibali donc so mo atiki téléphone ba il faut ça sola na ba donc azo se sentir te que moi si oyo a moi si na ngai donc ndenge zabo aza na téléphone aza ngote na confiance ya moi si na ngai au moins ko ba misusu ba na ngote confiance wana ba ye ko la kango mama c'est des pas ndenge ba pasteur avec l'église au monde na kena avec l'église presque toi wana ebi ke la 99% ba ebi lote donc et ça ba biloko moko ba ye ko la il faut ko à partir à biloko tozo loba au fin sa couple et on va te musu OK oh non ba boyena moi si pasteur mo akutane mais pasteur wana yebo ayebini. C'est ma cambo tolo ba ye bien. Bango ba te Satan bani mais il faut y baka ne loko nyoso spirituel il faut trouver ba terme matériel et loko wana. Oui. Ozomona ko limiter ka te démon wana se manifestaka na forme nini asalaka nini sokoye. Ozomona eza même pe le roi Christ sokoye asalaka ni a transformer pe mutu omona mutu atiki biloko kala donc il faut ko identifier ba comportement matériel ya batu soki bazali affecté na ba maladie mentale et ko aider bino ba congolais nangai inclus et ko aider biso to yeba que même na ba relation na biso ndenge be ba na ba camarade mususu wana li na kanisi kutu vient na pasha mille qui na Suisse mais na obet exemple na obet exemple ya biso moko donc mutu musu camarade mususu osombi voiture boy yepe azali na voiture mususu ateki yango aki osomba sous voiture oka yo sombaki donc il y a des gens oyo ba trouvaka valide ko se validaka en se comparant aux autres mais malheureusement on se comparer na mutu alingaka yo mutu aza camarade na yo mibali musu pe na ndako oyo zo kanisa nini awo pour que na yese osomona na kati ya ndaku mobali azo se comparer na mwasi en termes intellectuels en termes d'argent camarade moko yebisanga ke mwasi na aloba le mo ayozo banini en biso na kinto le ka bino lala donc biloko là tout pourquoi nous sortons des choses comme ça oyebi kambobi ya voiture ke mutu aso yo za voiture emso somi voiture telle ya za obete la voiture songolo akeiti ateki voiture na fois somba ka o ekokana voilà ba biloko ampe ça et ça les ma trop au mona ke camarade mo soit to sombi sapato mo ya tanga grifte o sombi ka sapato no sko herbo ye soit bokende barbecue amoni ona sapato wana eleki une semaine akasombi sapato wana bengi osiko wana ndaku no leka na kwena no leka no sombe lo mona store no leka yo pe idete aye petit ofungoli porte ofungoli porte omoni esko atele misko azo dendisa ka makolo boy donc makolo alakso ke chaussure oyo sombaki ngape na ucho som batu ngamona batabongwa batu na katanda komona zo denda zo lesanga maya kibizo denda donc et si les gens pas c'est quelqu'un qui est malade insécure c'est quelqu'un qui a une self-esteem et bah c'est validaka en écrasant les autres parce que dans la salle on est au salon pas sobi logo alaxanga logo o ngam na laxaki donc azo la laxaki na tokokani to naza supérieur na yo en faisant cela. Donc c'est une maladie. Et grave si on continue à couple, mon bal ya salarango, moi c'est salarango. Donc boza la kati ndaku, banini bokoma go boza na ndaku mais boza adversaire sans qu'on le bat officiellement que tous adversaire. Mais aux hommes on a ba geste, na ba pratique, na ba gambazo sala, mutazo sala, et ça le quoi boza concurrence, boza équipe té, boza net équipe adverse.
Tout ça, ce sont les résultats des maladies mentales. C'est quoi basani au conseil bango nini bato ba remarquer ba bloka bongo po tozo bakaki o bazo divorce c'est ça mais pona ba mbongo or kezali si j'ai mon ya malamu o bato bako ko tirer pe leçon ba o barzana ba bloka ba remarquer bongo est-ce que il faut ba kendo mona ba spécialiste. Si il faut remonter ba spécialiste rope bengangai ngape naza moto na mi pesi vraiment mingi en tant que hobby, pas en tant que science n'entend pas science pour mais ezelo na lingara mingi mais na ninge ya na na posa ko aider ba compléter parce que na biloko ba couple pesus ozomona il faut faire très attention. Ça, c'est vraiment, il faut dans le bas parce que ça fait partie de mon expérience personnelle. Il y a des femmes, moi j'ai eu des femmes ici, ailleurs au c'est la mobile n'est makam. Oh, mobile n'a pas cabarate, mobile n'a pas trompaka, mobile n'a pas boy. Pour nous tirer sympathie na yo, mais manière à ce ça, on a pour na akot ça on a bouzoba, pour utiliser nenge. Donc parce que net il est pas battre sur pervers narcissique surtout, bah on bazala a besoin de nourriture. C'est-à-dire que et pas na zora mbongo, et pas na zora amitié, et pas na zora prière. Donc à cause na batu mibali dit c'est pas que c'est mort au coucher na bango, mais à utiliser mutu na mutu selon le rôle na yé. Mais à ça la libal. Moi c'est ton mobile, j'insiste, les maladies mentales affectent les hommes et les femmes. Donc moi si azali na mobile oh ya sexe mobali oh il y a pas problème sur yel mobali oh a priaka oh boy donc azo vivre bongo moi si il y a sexe moi si il y a bongo moi si il y a boye donc azo la relation bongo. Donc c'est très grave, Banderonanga. Si vous négligez la santé, nos santé mentale, nous sommes foutus. Tous vos mariages là sont basés aussi là. Parce que au Yebi, aptitude mentale, il y a une aptitude. Une aptitude mentale. Voilà. Il y a un nayo. Donc, et ça très capital que Moutou Azala bien informé en termes de la santé mentale, surtout sur le côté de partenariat le quoi libala, au côté de partenariat le quoi la musala, ou bien na banzela, na l'église, partout aux autres, même bah pasteur au moment des pervers narcissiques, pasteur andimara fotite, pasteur andimara bon, nyoso ya ye, bilamba ya ye, succès ya ye, donc tout le monde église a bon raté. Kaka ye, na mwasi na ye, oh bah comment on benga soki ba première dame. Première dame, dans l'église, pasteur. Et sur la première dame, ils ont Matthieu 18, donc tu vois, des inventions qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du monde. Tout ça, et ça, il y a manipulation et tout ça. Nous sommes venus dire qu'il faut travailler la santé mentale, qu'on en parle. Mais là, on a bien qui oh, couple, couple mobali na mwasi bokoki kosola bino mbale ba chérie parlons un peu de notre santé mentale yo zui fait yé pas zui fait yo koma ba très o yo mona repa na nga pela koma et to joango to ça ni so ezana biso moto ko résoudre on peut bilo nyoso ezaka disco kolongola moko et lo ni to ko sa poto longola oyo so bon des conseils beaucoup qui na ba psychologue ba psychiatre ba coach loko na biso pour na pesa idée banini beaucoup ça pour na ko éviter so moi c'est azana comportement où ça peut être telle maladie et beaucoup na beaucoup tana ba pesa no so eza medication ba kisi ba pesi so eza ka ya ba coaching so eza coaching am kuse so coaching à vie. N'est un pervers narcissique, un menteur, une menteuse, un lokuta, un mythomane, un mouyibi, un n'est ensemble, n'est moi bipolaire, donc un moutumoko, oh bah tizara, n'habitez n'a pas couple, m'sou bon monaka, soit bah tu vas soigner, au mona, ou bien va soigner à sali faute, à commis silencieuse, pour la nini, pour manipuler. Parce que yo somi tout na yo ne osalinga mabe parce que yo fani calme poil c'est parce que
moto wana alingi kondima faute te alingi siko yo okoma ko se questionner ba question mais eloko nini nasali mwasi nanga eloko nini nasali donc yo nde okomi questionner mais moto asali yo mabe ye tout ça babenga yango na terme ya psychologie gaslighting donc eza ndeti ko changer réalité moto azolinga bungiso vérité oyo ozomona akomisa yango eloko mosusu et tout ça nous avons tous besoin moi inclus de ma réponse dans ma question là pour la voilà merci pour la musala et puis la société. Continuons sur semaine au faut qu'on explique ba définition moni moko ndengo lobi boy to ye o elaxi boy basi nango za boy nde na sala émission moko ya ba stress ba nina explica malembe talo komona boy po ba msusu stress pe au moins mukolo makomo suma yaki ndoki donc na explica ba biloko nyonso en tout cas to chaki ndoki musika makam na biso banana no la science parce que to me la rappelle ba talonol ba to bikaka donc ba ezapeka ba maladie wana ezaka ba kindoki ezaka des moments te pesa la maladie mais to me la rappelle talonol to bigi to me lipe nivaquine to bigi to me lipe antibiotique donc regardons les choses de manière scientifique et tout le monde a qui ba solution sous na ba couple au bazo zoa banini na on peut ça exemple à souk avant na mon réalisateur na biso a bi que minute na biso esili donc elo mususu au monde neti na ba couple ezalaka likambo o to betaka ya moi c'est à tromper ton mobile a trompé allez yo moi c'est tromper allez yo moko ki publier ade esili na bengi Jeannette na stabilité que sili et tout ça et ça ba immaturité parce que Bible o batwazo tanga elobi ke nzamba lingi to limbisa makamnyoso mais pour la limbisa zalaka na moi ba élément il faut ezala pas ko limbisa et les capé na kimia mais quand toi même tu cries ah mon bali wana akende imbécile mais quand maintenant on va pardonner, les gens vont dire ah mais Alain, yo dit maman, tu as fingi yobo. C'est ça. Donc il faut beaucoup de sagesse. Et bilo qu'on a nios au monde il y a une insécurité, il y a une maladie mentale ou pour ça monto, alors baba n'importe quoi on a oh lobby a comme micro regretter ah bani. Puis surtout tu battez me ça combien de fois même dans Toronto. Ah papa Olivier na finga kayo mais na ebi kozana mutu malamu ezaki biso batekolo boye to lobaka ke yo faut suka yo faut boye tu vois c'est ça les santé mais so moni mutandimi faute na ngwana c'est à dire que azali na empathie azali na parce que la plupart de santé mentale médiocre les aramingi manque ya mawa moni mutu moko azala na mawate asa makamna nko otu na epe boye azolinga ne onimate voilà to comme presque na suka to pesi batutu mbote ba bazota biso semaine okuna to koya mais to ya sko to expliquer na ba nini soko moni hôtel tala ndenge salaka hôtel comme ça aider bato belo bata biso nde to be ba si génion so to beta awa o nyonso to moni ke ko contribuer comme un plus na kata communauté tokoya tokolobela ngona pesi Alain Kindeki mbote kuna na Gervais Bilili puis merci na monsieur Olivier Bolia ezalaki ngai Julie Poyalama Olivier Bolia Toronto